Réalité ya bana kino. Oui, malamu na magazine KNB News ya mukona lelo nazali na sengo ya kupresenter bino édition ya KNB News ya mukona lelo. Opo zali belé na monde entier boningaka Kinshasa na biso pona kopesa bino ba information. Nomination ya Augustin Kabuya lokola informateur Salema Kilobi et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba détail ba pesi biso na reportage oyo. Augustin Kabuya Tshilomba oyo bana IDPS babengaka Chingoma azali bongo désigné comme informateur et pas il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Après élection à l'Assemblée nationale, le parti de regroupement politique mon côté est une majorité après l'élection et c'est là qui n'est constitution et c'est là mon kondiamboka kopona informateur pour aller babongo ko déceler majorité parlementaire peut aboutir dans le gouvernement et kokumela République démocratique du Congo pendant 5 ans. Mais c'est qu'il que Augustin Kabuya ndenani fervent combattant ya IDPS ya tongo Augustin Kabuya mwana ya Etienne Tshisekedi ya kosakanate Augustin Kabuya na parti présidentiel à l'équipe à étape nyonso kobanda na cellule na ba section ti ay komata na ba fédération ti ay kokoma même secrétaire national o atali makambo ya communication be porte-parole ya UDPS. Si matango Kabund aye kokende nde Augustin Kabuya aye kokoma secrétaire général ya UDPS Tshisekedi pe chef ya parti pambate kino mokolo ya lelo place ya président etikala vide na parti présidentiel et singeli pe koyeba lisusu que Augustin Kabuya azalaki candidat na députation nationale na 2018 et sika azwaki te na momba kasi na élection euti kosalema na 2023 azwi pe azali élu comme député na Assemblée nationale. Et c'est vrai que mwana mobali oyo asakana kateye azalaki na système ya oche toche, c'est-à-dire yo o attaqué IDPS na tongo yebaka que quelques minutes après akozongela yo pe akocha le point sur le zi. Mwana mobali oyo atikala jamais kozala na langue na ye na poche. Augustin Kabuya alakisi force na ye tango akumbeli ensemble na bandeko ya union sacrée masolo ya ba gouvernement oyo uti ko sila pe na ndenge azalaki na motema malamu ya ko concilier batu nyonso ya IDPS ya kala bazonga na mouvement po baye ba ko kumbela pays na ndenge elongo bani. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali choix na ye Augustin Kabuya tango mususu pe informateur akoki kokoma formateur pe pourquoi pas Premier ministre a formé gouvernement pe makambo efanda kitoko na République démocratique du Congo. Santo Thomas Buka Mona, Buka Kukila. Ouais. Sénateur avis Joseph Kabila Kabange akendaki bongo na Namibie pour na assister famille oyo ya président honoraire ya Namibie âgé aibaki na kokufa mokolo ya dimanche kasi Joseph Kabila akendaki ko consoler libota. Sénateur avis Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, a salaki visite lobby mercredi 7 février na occasion ya matanga ya ex-président ya Namibie oyo auti kotika biso mokolo ya dimanche. Ezalaki pona ko consoler famille na ye. Par rapport ya déplacement wana bakinwa oyo tokutanaki na bango na nzela balobi boyi. Kabila ezate ki alinga Congo te. Tope alinga Congo. Eza oye moko miyebi soki ozobenga ye na makambo Congo azoya te eza oye ya miyebi Kabila linga Congo parce que azali président Congo Kabila sali même ya ata mingi te mwanda Kabila salaki parce que azali président Congo Kabila linga Congo alinga Congo te pole Kabila linga Congo c'est un monsieur intéressant na Congo te mingi plus des libanda même biso peuple vraiment à qui paradi. Depuis 2018 oyo wapi
Sénateur avis Joseph Kabila abima na pouvoir nanu tomona ete kokende kosala visite officiellement na famille Songolo Pakala. To ba manifestation nyonso oyo elekaka na mboka tomonaka présence na ete. Kasi ekamwisi biso ake kobimela na Namibie. Chantini Ngobila a nommé ba ministre provinciaux ya sika kasezali kokamwisa pourtant etikali mokuse ba élection esengeli esalema. Nomination ya ba ministre provinciaux sortant oyo esalemaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa uta mokolo ya le 2 février 2024 malgré tangu etikali moki. Nomination ya ba ministre provinciaux sortant oyo esalemaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa uta mokolo ya le 2 février 2024 malgré tangu etikali mokie ezotalisa nini po population ya Kinshasa efandi kimia te elobi boye azo nommé bango pour que baya kosala nini baya kobakisa lisusu kobebisa environnement ou kolia mbongo ya l'État ou bien nini na continuité ya l'État ezalaka te toyebi te bato mosusu bakoya est-ce que bakontinue na ba propos na ye na ba nomination na ye oyo aye nango lelo moni bazosala kaka biso population passe toujours mais bameka koaméliorer mpo na ville ya Kinshasa ekende liboso. Kesi ya l'État esengeli ezala protégé po nomination po na tango mokie boye eza kaka gaspillage ya mbongo ya l'État pamba te ba ministre sortant esengeli bazwa mbongo pe ba ministre entra bazwa mbongo kasi ville ya Kinshasa etikali salite ba fulu partout mbongo ya kobongisa yango eza te. Kinshasa eleki partout. Beltesco azali ko conseil conserver population na ba produit na kitoko. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco ayeli bino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesa oyo bolesaka bana bino botala kwa ker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawunze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala décider biso Beltesco to ka pa ina bino ko talisa bino ke basaka mbongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko esengo sala ka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja mpona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja mpona libota na yo palia kitoko. Accident esalemaki kuna na mikondo population bakufi ebele epesi pasi pema. Plus de 10 personnes bakufi na accident oyo esalemaki na tongo ya lelo kuna na mikondo epesi pasi pema wa bato ebele babungisi mabota kaka moto moko nde azalaki na kati yende azali sauvé ben oyo
eutaki kinkole nzela moko na motuka oyo kasi ndeko déplacer ezali kosala mouvement boye ekei kotuta moto ya moto et perdre contrôle ekei komatela motuka oyo bato nyonso na kati bavi ekei batémoin oyo bazalaki wana bazangaki maloba te balobaki babengi oyo mongola oyo papa moko esalesha alongolango bato bauti kinkole bazoyebwe batiki bakipartenaire bakomi na ntra likondo bene sini yango bango nyonso parmi 25 personnes bakufi moko ka nemta tiki moko makendele nemta tiki papa bango nyonso bimisitu ekatani baidentité zoye bana te bilongi esinyani bajeune garçon papa moko amuti mosala na kinkole azozongale akufi sur place bamapumu epasuki ebembe yango wana papa ifo interdit babeni wana etambola na Congo depo ezolia biso kaka boye tokomi bilia ezomata baso de mouton beni eza kilo beyemata so de mouton papa ata kilo moko wana posa kosisesa na Congo bete nini omoma biso ka biso nyonso te maloni topoli yango wana bilolo kolie tasiki wana papa tokozonga kaka na likambo ya contrôle technique esengeli kotalaka mituka na ndenge oyo elongo bani po avant ebima na nzela esengeli ezala na eta ya malamu kasi oyo ezali komonana bamituka oyo ezalaka tindika chaka soki kaka erate ekei kosuka na banzoto ya bato tala bafamille ebele babungisi bato ya motuya epesi pasi tika ete molimo ya bandeko oyo bayebi na kokufa epema na kimia. Population ya Kinshasa va réagir pour la défaite ya le pas ya yambo na ko féliciter entraîneur na biso na féliciter ba joueur na biso na lobi na bango boye force à vous mes champions parce que ya ko condamner zate sport ezara na 3 résultats match nul ko gagner ou bien ko perdre mais na match to beti wana. En tout cas, les petits, les enfants ont beaucoup donné pendant 5 matchs ou un 6e match et se faire sentir que physiquement, bah, atteint après un championnat, au bas 40-50 matchs et puis championnat, nani compétition, personne n'est à condamner. Tout le monde est à féliciter, et à la supporter, et à la joueur, et à l'entraîneur, et à même le président de la République qui s'est impliqué personnellement pour le résultat. Vraiment, et puis ferveur tout autour de l'unité nationale envers nos joueurs. Parce que les petits ont su mouiller les maillots pour l'honneur, pour l'honneur, il y a des Congolais nyonso. Ils ont déjà gagné. Le fait d'arriver en demi-finale et puis un match pour la 3e place, les petits ont déjà gagné. Force à vous, mes champions. Bon, après qu'on a vu ça, la foot, dans la balle, tu as 3 conditions. Pour Pola, pour Salani, la victoire. Bon, au biso to s'attendait qu'il y ait un open. Ezaki victoire mais bango na kati ya terrain oyo esalamaki bango moko te bayebaki donc ezala ngo défaite tondimi na biso to accepte prochaine match nde towela soki 3e bien 4e wana engage kaka ngai po mwa mokie mpe po tobeta babale toyebi d'abord na condamné entraîneur na biso d'abord 1 kakuta azalaki na choc autaki na choc abeti te 2 matchs joueur autaka na choc ndenge tomonaka na beki mosusu akokaki kobandisa ye te po atana na même forme non nala komi pena likolo pena te na mesi pena ke ya kobanda pena match il fallait que apemisa ye soki etikalaki ba 15 en 20 minutes nde akokaki kokotisa ye en plus nalobaka yango deja nasaka analyse na ngai mais chaque aza joueur akobandaka match te. Donc, si on a une place d'entraîneur, on ne jamais Michaki. L'entraîneur, on a besoin de surtout dans le staff technique, on peut savoir une faute. Dans le sens que, l'entraîneur, match, ils ont mis un match à Côte d'Ivoire. Kaloulou a ça, les maquis, ils ont utilisé. Alors, il y a ça. Kaloulou a ça qui bonté. Entraîneur, il fallait abonner cette équipe.
gardien wana pasi atiesaka biso kaka babi aza na bafo sorti toyebi na biso te batie biso bi par l'erreur batie biso bi par l'erreur par erreur parce que ezalaki match mo tonga tokende vraiment normalement 1-1 soki 1-1 to tonga tozali 0-0 tellement permettre te yango bazwi victoire wana ekufeli te nzambe mo ayebi eza football toya mingi wa basa te parce que bajoueur na biso toyebi déjà force bajoueur na biso banango toyebi courage na bango toyebi motivation na bango omona tokoki kokwesa neti na joueur nini na kati ya léopard joueur akwesa ya léopard asa te camérateur awanaka NB TikTok ya mokona lelo yango yo topesi bino. Mes très chers immatures, mes très chers fidèles de la CDJ, à toute la population congolaise, voilà, ça y est. Je sais que vous avez été nombreux, très nombreux hier à attendre ma vidéo. Comme on en a eu l'habitude, une vidéo après chaque match pour faire vivre l'ambiance, pour faire vivre la joie autour de cette CAN. Malheureusement, hier, l'émotion a pris les dessus sur les sentiments. Et j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Mais je me suis dit quand même ce matin, il était très important de faire cette vidéo. Il était très important pour moi de faire cette vidéo pour vous dire merci. Merci premièrement à nos très chers léopards, nos très chers joueurs, nos très chers ambassadeurs. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes très fiers aujourd'hui d'être Congolais, d'être léopards. Merci car grâce à vous, vous nous avez fait vivre la joie. Vous nous avez fait vivre toutes sortes, tous genres de sentiments. Nous sommes très fiers de votre parcours. Nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli. Et laissez-moi vous dire que nous sommes en train de repartir de cette CAN tête haute, car vous nous avez représentés valablement. Merci au nom de toute la nation. Merci au coach des Sabres et à tout son staff. Merci pour ce grand travail abattu. Coach, vous avez été énorme. Vous avez travaillé avec cœur et passion. Coach des Sabres, si ça ne dépendait que de moi, je pèserai de tout mon poids pour qu'on vous donne Barbara Kanam. Parce que vous méritez mieux, coach. You're meriting mieux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à la population congolaise. Le soutien a été de taille. Le soutien est venu de partout. Si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, d'une autre part, c'est grâce au soutien de toute la population congolaise. Je n'oublierai pas la diaspora qui s'est déplacée en masse. Ils étaient venus ici, on les a vus tous, les gradures, les dadjous qui n'avaient pas de billets. C'est moi qui ai payé son billet pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas obligé de le dire, je suis quelqu'un de humble, vous le savez. Donc je l'ai fait par amour, par patriotisme. Il a manqué, il voulait soutenir l'équipe. J'ai dit, Dadjou, viens mon fils, viens, tu vas soutenir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci pour cette CAN de l'hospitalité. Merci très chers Ivoiriens, vous êtes un très bon peuple. Je me suis senti chez moi, je me suis senti chez nous. Et la Côte d'Ivoire, merci, merci. J'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Merci à toutes les équipes qui ont participé à la CAN. On a senti l'amour, on a senti la fraternité. Merci aux Marocains, merci aux Égyptiens, merci aux Zambiens, merci aux Tanzaniens, merci aux Sénégalais, merci aux Maliens, merci aux Gabonais. J'ai dit Gabonais. Et ils étaient là même. Et ils vont attendre les bachelors là-bas. Donc j'ai dit merci à toutes ces équipes qui ont participé à la CAN. Merci pour l'amour partagé. Et à très bientôt pour la prochaine CAN. Ça sera au Maroc. Merci et les Brazzavillois pensaient que j'allais les oublier. Des Brazzavillois think that I will oublier. Nos très chers voisins les Brazzavillois, vous voyez que nous sommes les gens de parole. On l'a dit, on l'a fait. On vous avait promis, on avait dit, très chers voisins, on part, on ne va pas traîner. Un mois seulement, on va rentrer. Surveillez le fleuve, s'il vous plaît. On l'a pas fait. On l'a pas fait. On avait dit un mois. Chose promise, chose faite. Voici un mois maintenant. Mais on ne rentre pas encore, chers voisins. Il nous reste encore un match. Le match de samedi. Et qui sait si notre arbitre Jean-Jacques Dal va arbitrer la finale. C'est que vous serez encore obligé d'attendre que les derniers Congolais puissent quitter la CAN. Ce qui est sûr, nous tous, nous-mêmes après les matchs, en rentrant, il ne restera plus aucune équipe en Côte d'Ivoire. Il ne restera que les Ivoiriens. Toutes les équipes vont rentrer. La CAN est finie. Donc on rentre à la fin de la CAN. On l'a dit, on l'a fait. Très chers Brazzavillois, surveillez le fleuve pour un dernier match. On va rentrer. Je passerai moi-même à Brazzaville pour faire une supervision, essayer de checker et voir si la surveillance a été très bien respectée, si l'horaire proposé et que chaque ethnie avait respecté.
Du fond du cœur, main droite sur mon cœur, je vous dis énormément merci. Merci, très cher Brazzavillois. Vous nous avez prouvé qu'on n'était qu'un seul peuple. On est un seul Congo. Merci énormément pour votre soutien. Vous avez pris cette canne comme si elle était la vôtre. Vous avez porté le maillot RD congolais pour nous soutenir. Et ça, nous vous disons énormément merci, très cher Brazzavillois. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule Afrique et la canne de l'hospitalité. Merci à la Côte d'Ivoire et à très bientôt. Ciao. Toro Toro continue. Alléluia. Nazalaki na esengo ya kopresente bino ka NB News ya moko na lelo tikete kimia ingela na mabota na bino nyonso bozaki libaku ya kolanda. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no